Banda la team et banda. Tout le monde musicien, mon équipe A. Il y a la maison, mais il y a Ville de Igo. Tout le monde musicien, il y a la team, avec test l'orchestre, mon bon. On a compris le côté au moins c'est. Mais souvent, banda gloire chef d'orchestre, ba Jipa Mystique, ba Mikili, Belo, donc Nzembo, ba Nini. Ma question est Zoya. Il bosse sur comment on a la team la biso. Dans la Nzembo na che, l'album aujourd'hui ma titre na mi bali. Là me limité Zoya. Album orchestre zo makarani. Ah ok. Pour faire ça ngai Tibokonzi, ndenge la pulga koza no samonaki. Ezaki sengo konanga. J'espère que même mieux sur ma pression au diriger, place au salaga, au comme mon compte au bout, ils ont toujours honneur, ils ont toujours essayé. Merci la patronne pour la confiance. Et voilà, ils arrivent bien, c'est pas là. Bon, on a reçu ma musicien. Parce que on a belé. Mais orchestre va sombara, to équipe va sombara, ils ont la baisse. Équipe dans la top. Bah tu vas proposer un débat. Des mona là-dessus. On va faire belé, Amélia Mwanda, Pession Moté, donc. On va voir comment l'orchestre va tout suite. On a mis chef d'orchestre. On a un bombo de Madrid. Sur la mission, on a un orchestre, on a un orchestre. On a un test pour la biso. Il y a un bango. Tout le monde a nini. On a testé. Qui plus de 77 musiciens. Être la saga. Tu as ça et tu aurais quitté la mission. Taille la test. So c'est ba uta. N'a pas intéressé dans la ligne. Ngana héritier watana de la pole de cause nous ça tous appena ti suka. Maintenant héritier na loin. Héritier la poule a déjà une partie de vie nanga déjà. Donc ça dit la poule a sali à trop dans carrière nanga et un jour tout à aucun certes mais Kende Linde il a moi genre qui au niveau vivre longtemps tout heureux dans la béni. Faut toujours penser na bateau bazana na ba problème bateau bazana ba manque ba moyen moni surtout ba orphelin na nina yeboye na ngola na yepona kokunda papa na ye matanga na profiter na pesa merci na bato tout ba assister nga na matanga ba spiritas ba masa na ngai ba collègue na ngai donc patron na ngai grand merci na boss na ngai koza nosa mokonza mboka la pulga. Grand merci. Merci na du Santos Paulo. Vando Moka donc na yo kagame na moni na miso ngamoko. Merci na maman Sido, le cordon l'image de la Pulga. Frérot, merci beaucoup. Et belé. Merci na Samir Ameka, batutu ali na bazaka nanga tous les jours bana ya. Batuti kangati. Ba bazanga donc Alex Mundai. Merci. Tata Kibokolo, Serge Tata Kibokolo, la PC merci. Tango Koko Kimbakom, la PC merci. Badé Belé, Baspiritas, vraiment merci beaucoup. Question dans la liboso que artiste, musicien, gériste pire, okutaki baninga bayo ebele na kati ya orchestre latine wata oza orchestre ya héritier Watanabe. Vous avez tellement ebele, mais il a choisir yo ozala chef d'orchestre et on dit yango. Tant on dit tant a proposé que on dit yango au santa qui na ndenge nini. Réaction des ala qui ndenge nini par rapport ya qui quand on va pécio que non géri à partir à l'élo yoza chef d'orchestre. Parce que tu était avant comme la team wa toza chef d'orchestre ozala qui chef ya orchestre na yo moko. OK, yo ko banda ko diriger bat. Mais on dit mieux kota na orchestre mo boy yo ko comme chef d'orchestre ya mu. OK. Répondre ngana partir. Bon, merci ma question on va bien comprendre on va bien dire mais non répondre on va comprendre. Déjà ce qui va na yeboye na ngola na yepona kokunda papa na ye matanga na profiter na pesa merci na bato tout ba assister nga na matanga ba spiritas
bamasa na ngai bacollègue na ngai donc patron na ngai grand merci na boss na ngai koza nyonso mokonzi ya mboka la pulga grand merci merci na du santos paolo mvando ya mboka donc nayokaka me namoni na miso nga moko merci na mama sido le cordon l'image de la pulga frérot merci beaucoup ebele 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 merci na Samir Ameka batutu azina bazaka nanga tous les jours bana na ya batika nga te bao bazana nga donc Alex Mundai merci Tata Kibokolo Serge Tata Kibokolo na pesi merci tango koko Kimbakom na pesi merci bade belé Baspiritas vraiment merci merci beaucoup franchement pour pesa ngai Kibokonzi ndenge la pulga koza nyonso amonaki ezalaki esengo mpona nga j'espère que même nyonso bapesi yo odirige place osalaka okoma mokonzi oboya te ezalaka toujours honneur ezalaka toujours esengo merci na patron nanga mpona confiance et voilà ezalaki bien nasepelaki ndenge oza na kati ya latine wata mpo ebele eza so aza na kati ya orchestre mo boye leta omonaki orchestre wana epesa makambo vraiment mais osutuka bout du coup atiki idée na yo eza okokende ntina suka na héritier Watanabe ou bien yo mpe okosuka na nzela ozala déceptionné te ozala na déception mo boye te lobi o te nga lisu latine te nga na héritier Watanabe la pulga koza nyonso tozala mpena ti suka latine ntango mosusu nakoki kolongwa un jour mais na héritier na kolongwa héritier la pulga déjà une partie ya vie na nga déjà donc c'est-à-dire la pulga asali ya trop na carrière na nga et un jour mututu aokende certes mais ekendeli nde ezala moi genre un jour mututu aokende na ye mais est-ce que la pulga tokabwana nde te nakolongwa la time nakolongwa soki okota te parce que nga aza pena kanga eza maloba no moko ebima yanga te ye moto oloba donc obosana parti oyo te ntina ti olongwa na latine mais Watanabe aza na yo obosana te sinon na bongo okompane bien te te na comprendre nga mpe na rappelobosana te obosana nde te parti wana kaka biyonge na bakende olongwa mpe na okabwana mpe na héritier na okabwana mpe na latine olozela bongo bon bis nga te mais bato baolanda no baoyoka te ok la bandela nakoloba na nga okocontinue donc voilà kokabwana to kolongwa na latine ekozala po kolongwa na latine moko eza kaka na ya pulga ye moko eza ya héritier Watanabe eza ya deux personnes un jour tokolongwa motutu un jour akolongwa mais elongoleli yango ezala ya ndenge nini c'est ça le problème so na ye nde tokabwana te okomprendre ye nde tokabwana te mais bato basouffrir sikoyo nanu bamona biso na toza na wana toorenie mpona moni neti bakestion kolongwa moyaka tomo mpe bakara danger tomoki bapoto mpo ya mpamba tokoti sika banini di tolinga tosala miage midemo bakestion ezalaki te bon na comprendre bino tokota mpe mwa sika mais sikoyo banda gloire ye chef d'orchestre bajipa mystique babikili lelo oyo donc nzembo banini bakestion ezoya ebosouffri komona biso na latine na biso moto akolela biso aza te biso moto olia nanu na mouvement na biso oza fier vraiment na ozala na kati ya latine wata chaque fois faut tolia na mouvement na biso faut tolia nanu na mouvement na biso na minute oyo kolongo eya eya lelo toza nanu donc bato baozela wana bofana na kiti bozela boza kotelema te bofana po bozela vraiment. Ok, la deuxième question est que la moni avant que tu papa kufa poser là qui peut papa kufa limbisa pour nous toucher parti wana
namonaki osalisaki anniversaire na yo na orphelinat kendaki na baoyo mpe baza baorphelin oyo bakufeli baparent bakufeli bapapa bamama me yo nano okufelaki te me ozwi eloko wana vraiment olati yango oyebi te nga feti nanga mpo tomona bamisusu soki feti ya anniversaire vraiment bomeli yango nzoto bachampagne banini abi ye fena ifo afete yango na bar na boîte me yo ozwi kabwana okefete nango na bandeko no baorphelin. Qu'est-ce qui t'avait poussé pour osala acte wana? Ouais, omoni na mokili soki olingo vivre longtemps to vivre heureux dans la bénie, faut toujours que penser na bato baza na ba problème, bato baza na ba manque ba moyens, omoni surtout baorphelin bazaka na bénédiction mo nsima na bango biso baorphelin comprendre. Et certes avant nakendaki kuna naki na orphelin te mais namonaka baorphelin kaka bandeko na ngai namonaka bango namonaka moni mpasi wana nayoki yango sikoyo nayoki mpena donc nayoki yango sikoyo nayokaka baza lisolo mais na vivre yango sikoyo normalement nakoki même pas kosala bainterview parce que nazaka na matanga nazaka na matanga mais na respect ya bino lokwa bose depasaki boye faki kaka nasolola napesa bino respect wana donc baorphelin baza bandeko na biso oyo fo tokanisaka bango à tout moment parce que batikali na baparent mosusu te nde biso totikali na nzambe na bandeko bamonaka baorphelin na mosika moko awa omoni ke nalingi esukaka na ngai te po amoni ke apesa coup de pouce na baorphelin apesa atangisa alesa alatisa ezalaka mama na bénédiction na miso ya nzambe epela ndenge bateya biso bana bomwana kwa. En tout cas, mes condoléances vraiment. Merci. Et ça passe la mission nyonso. Ils ont facilité. Et tu aussi un peu excuse. Ndenge te déranger yo ou les na plateau. Ou te beza moment mo be mutalinga na avanda. Pas de problème. Na kati ya la team wate sozana ba quelques ba chansons pe oyo déjà au sali pe boye mala ba collègue na yo kati ya orchestre la team wate. Naza na nzembo na tie na album ozobima titre nango mibali lano ebimi zoya album ya orchestre ezobimaka na nini te ok titre nango mibali titre nango mibali amoni eza asoma en tout cas ebima toyoka ngo après Nathalie namoni ete bamusicien mosusu bayaka na kati ya orchestre na profit moko mosusu bayaka neti bamisusu balongwa na baorchestre moko aye akoti na orchestre moko parce que amoni ke na orchestre wana bazofula baninga bazopesa bango baokabela bango est ce que yo ntango oyaki epa wata finansaki yo apesaki yo eloko moko boye ebeta motema no asombi yo nde baloba asombi yo mpo yo oya na orchestre ou volonté na yo mpenza nde esalaki yo okota na kati ya orchestre na timi wapi. omoni mbongo ya kosomba bamusicien bato bazalaka nango ebele mais orchestre oyo basombaka to équipe oyo basombaka eza na bese équipe eza na top bato baproposaka nde baya nde monala ti bato biso tozaka bapele ya bato omoni baorchestre toyebi na Congo baorchestre na bato babengaka biso bakotaka ti donc biso toza na temps te la poule kaa na temps wana te bato bayebi na bango mpeke bato bayaka nde kosollicite aye oluka mosala na ye omonaki na time oyo bamisio bazalaka na bajeep bamisio bafutaka bapalais ya bien bamisio bapaye bapalais bamisio bakendaka mikili ane moya bamisio ba 3 fois 4 fois bamisio bakaka na dollar bamisio babar ezosolola so comprendre c'est normal bato bayoluka mosala na bango na linika nayeba eloko natuneli yo mpo anini bamusicien bazoyaka
bazolonga ba orchestre na bango bazoyaka solo mpe baofinanse bino donc opesi réponse mais tomonake bamusicien ya Fabricas bazolonga tellement trop baoya epa Latine Wata epa Watanabe à cause ya nini bango baokimela kuna baoyela epa Wata bino bomona yango bien edérange bino te bamusicien ya collègue bazolongwa kuna bazoya epa na bino mpe boyamba bango olieke boboya me boyamba esala vraiment propre par rapport ya ndenge baosalela makambo wana mpona bino bomona yango bien oyo nde chef oyamba bango eza question na yo moko to non question vraiment yo moko toye nango bato bato bapesi nga pena yaye nde osinyalenga mpo nalingaka kotanga bakoma baorchestre bato su te oyambi chef d'orchestre nga na bombo de Madrid so bamission balongwaki na orchestre wana ozoloba baye teste mpo na biso yamba bango tuna bango bozolongwa mpo na nini bokende teste bayaki plus de 77 musiciens tolasaka etookaki te bamusicien bataye beye baya teste so sika bauta nga kointeresenga na nini kamona bato bayoka misala na bango bani bapoma na vie biso oza nango neti yo boye so babengi yo kende sala teste na TV5 oboya bazomona mpasi baoluka mosala bamona bato bango nde baza comprendre donc ndongo ya bibombo de Madrid bekotunanga mama orchestre mosusu te tunanga mama Latine mama carrière na biso banini mpo ngai naza n'importe qui te oza chef chef wana azalaka na esalaki ke balongola ye po banga na n'importe qui te nga so nabwaki motu omoni oyambi nga boye na ndenge mabe te omoni oyambi nga boye nalingaka mpe kopesa pesa territoire te mpo na nini parce que cope na bino ebeba bino na bino ebeba depuis toko moya ma n'importe qui oloba mpe n'importe mpo oyambinga ti libu mpe orchestre mo ya mbelekete jazz aye mpo kodepende bombo de Madrid osomona mabe nango donc bato balongwaka baya kosala teste tuna bango bolongwaka mpo ani bokimaka nini o boyoka koluka nini kuna o mpo banda mokili ebanda banda la time ebanda somona musicien mo équipe A ya na bata maison mère ya ville biso Igbo somona musicien mo ya la team avec test na orchestre mo boye musicien ya la team somona répondre na ba commentaire pardon donc biso mwana kotuna yango biso totuna bato ya kosala bateste chez biso aboyaki kwa nini omonaki nini okimaki nini. D'accord, chef d'orchestre, Géry. Alors, on a une canaille, ben, il y a un chef d'orchestre, mais avant, il y a un chef d'orchestre, moi, Zala qui en a. Ça il y a l'eau pour y la place. Il y a comme vice-président. Ah, ok. Bah, merci beaucoup. Le commis a souka émission na biso au Zala qui est chef d'orchestre à la team Wata. Géry Spin. Auti okufela papa na kati ya Luanda osenge pe beskise na biso nde toye kwa mete mwa ndambo na mwa ba question oyo etali orchestre na ye ya Latine Wata na mwa parole suka ya pesa. Merci na ndenge opasai koyambanga donc napesi mbote na bato tu balinganga na remercier encore une fois bato tu basoutenir nga pendant Bobstek ya papa nanga donc Alvej la poule dans les cordons Maman Itsi de l'Éguide Samira Meka Vandamboka Vandamboka Santos Paulo merci Nayo donc Serge Tata Kibokolo merci donc Alex Mundai Tango Kuku Kimbakom Mbote Nayo Abote Belé Amélia Mwanda Apesi mbote donc apesi mbote na bato tu balinganga donc na kini kutu ba spectacle bayaki ebele na salle okini yanga ba vidéo en tout cas droit au cœur matanga esalemi awa esalemi pe na kini si ok donc droit au cœur ba musicien na biso ba collègue na ngai bazalaki vraiment tous les jours baka assister nga ko bandisa ngai
Vraiment, ça me va droit au cœur. La banga la biso toomona Amelia Mwana de tous les spiritas. Sans oublier Doriana, la patrona, Gervasio Simba, Ige Ekofo, balobi le jeune boss et Organ Tinga Star Ballon, sans oublier Gies Kadima, Hervé Malundama depuis États-Unis. Joyeux anniversaire à toi, Marcelino. Amanhã é o teu dia, festeja bem. Estamos juntos. Chegamos ao fim e bye bye.